Kimbangiste nyonso ba mimba ba comme ba croyant ou bien eloko nini leki na test ko limbolela biso et puis pona nini lelo oyo to longwe ba chrétien to komi ba croyant kimbangiste tata nzambe nde alingi biso atindelaki biso mwana na ye kolo yesu na kolo yesu atindi biso tata molimo santo likambo oyo bapesi biso yango tosimba yango makasi tozalaki na batata bango misato papa Kisolokele, papa Dialongwana, papa Diangenda Kuntima batikili biso mokumba oyo ya kotonga Yerusalemi batikeli koloba na biso ete biso tosali oyo etikali bino botikala kosala yango mowoyi lia biloko na ye me liloba baliaka yango te foko respecte liloba ya mowoyi surtout bango baza banzambe tozobanga lisusu kofinga mate kotiola mate c'est vrai balingaka biso te vis-à-vis soki oza kondima makasi te na baoyo batiolaka bafingaka balobaka mabe okoki kolemba nzoto mpe otiki mosala kasi soki otiki mosala ozwi échec oyo afingaka oyo atiolaka oyo aza na lulendo bato wana bakotaka likolo te kasi oyo atosaka ye moto akotaka likolo bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami na mokola lelo émission masolo ndenge tokoloba kango tango nyonso ezali émission
oyo ekolobaka obele masolo ya monene ya papa Simon Kimbangu libota na ye pe lingomba na ye mokola lelo noyambi papa na biso kulutu na biso mokonzi monene oyo tokoki mpe koloba na kati na lingomba ye akomeli biso na mboka France kokota mbala moko na papa na biso papa mbote na yo. Mbote mingi papa journaliste papa Lambert. Merci papa papa révérend na ndengo opesi biso tango na yo tokwa koyamba yo na mokola lelo na kati na émission masolo to solo la masolo oyo tobongisi na mokola lelo na ntina mosusu te po ete baoyo mpe bazali kolanda biso bakwa kolendisama na makambo ezali kobima na kati na émission masolo. Boni yo santé d'abord pour tokwa komona pamba te tomoni. En tout cas merci mingi yambo apesi mbote na yo moko na équipe na yo nyonso ya musala. Merci. Pe mbote na balandi na yo balandi na biso banso na émission oyo epesameli biso na mokoma lelo na makambo etali santé ya solo ndenge ozali komonela na ngulu na ye moko tata molimo santo papa Simon Kimbangu. En tout cas nzoto ezali malamu na kanisa lelo tozwi yo okopesa biso chance wana tokwa kotuna yo papa révérend ndenge lelo yo ozali wana kombo ya croyant lelo oyo tolongwe ba chrétien tokomi ba croyant kimbangiste mekana kolimbolela biso na place. Merci mingi papa Lambert yozali porte-parole ya bato en tant que journaliste ozali porte-parole ya bato belé bato mingi balingi bato na mituna moyen bato nango directement et pas na biso ezali te moyen bato nango directement data mokonzi ya bule ezali te moyen bato nango epa banganga nzambe ezali te. Il passe toujours par la presse. Dans la société, ils ont toujours des mois. On va passer par la presse. La presse, donc, on va porte-parole en camp, on va commissaire à Kambi. Aux alliés au salam et merci d'ailleurs, c'est vrai. Pédagogie des Anglais, nous devons l'avouer. Chaque fois, Tata Mokondiaboule a coupé sa likambo moutuya. Et c'est la pédagogie, méthodologie, explication et l'andanasima. Et ça relève, il y a biso banganganzambe. Mais côté wana, pour dire la vérité, tous en a faille moi mingi. Tous en a faille moi mingi. Nzambe za wana te quoi pesa biso ba développement makambebele. C'est comme papa Diangenda lorsqu'il nous dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Que Adam et Ève bazalaki mutumwini. Il y a celui-ci, la démonstration, ça relève de nous. Qu'on démontre bibliquement, scientifiquement, voilà ce que est commis dans mon avis. Tout que nous hommes, ça ne connaît pas, démontrer nous ça. Et comme il y a incompétence, impolitesse. Mais Bissou n'est pas si mon combat, on a tout ça, le développement. Et on a dit, faites des recherches. Est-ce que tant que vous avez dit, tout ça, va recherche. Tata Mokondiabou, le papa, c'est mon qui manque, il y a dit, banda lelo, tout bengama, ba croyant. Mais, bande konangai, bana papa Simon Kimbangu. Peut-être na baye, ba koti sika na lingomba, ou bien juste quelques années ancienneté na kati na lingomba, ou baye bilika mwana de. Mais, bon fouiller na ba archive à kala. Les premières cartes ya kimundi na kati na lingomba, ou to benga carte de chrétien, ça ko benga ondine. Kalati ki ya munhui kizi. C'est ça le titre. C'était Kalati qui a mon Kouikizi. Maintenant, maintenant, traduire mon Kouikizi en France, ça veut dire quoi? Kalati, il va croire quoi? Karti, oyandimela, mon Kouikizi, oyandimela. Karti, bah, pesaka, oyandimi, tata, mouli santo, oyandimi, nkolo isu. Tout là, t'as nkolo isu, puisque, amène le christianisme chrétien dans mon christianisme. Mais tout ça, bah, croyant en croix. Tout ça va croyant, il y a un coloïsme, tout ça va croyant, il y a tata mouli moussata c'est moi qui m'en, tout ça va croyant na tondi melinde. Soko tangi ba na tandeli ba nzembo nyonso ya lingomba. Oyo soko izolo bela mondimi. Bela mondimi yeba kotunama ezali koyezela yo. Est-ce que balobi mon kwikizi nani pardon
mo Kristo yeba kotuna balobi nini mondimi yeba bandimi posonga onda kwa tata bisika bitika lupolele bisoteke liboso bandimi balobi tike mo ba Kristo mais ça bani comment makala banana banze mon abiso ba révélation ebimi ba inspiration ebimi bandimi tout ça bandimi ce n'est pas que invention kaka boy pas parce que m'a inventé les comme non et pour na katina biblia combien de fois nkolo sazolo bake azo utiliser le verbe croire. Celui qui croit en moi croit au Père. Oya ndimela kangai tamu na ndimela nzana na sa croyante puisque na ndimeli na sa croyant le verbe croire c'est plein dans la Bible la croyance oyo azana qui n'a pas c'est dit qu'on a na foi oza na foi c'est dit ko kondimila bandimila kanani bandimila kana avant ondimila likambo okondimila mutu oyo abimisi likambo wana avant tout philosophie savoir matière oyo pesa mili biso oyo bingi to ndimila avant to ndimila ngo faut to ndimila biso mutu amemili biso likambo wana tu vois tozali bandimi ya christianisme puisqu'il y a eu Christ nkolo isu na bonzoto ayeli biso ateyi biso tondimili pa mate ya papa Simon Kimbangu sur l'homme noir sur les trois pouvoirs awelango sur tout ce qui nous enseigne comme enseignement papa Simon Kimbangu poto ndima na makamwana kondima na biso c'est d'abord sur la personne même de papa Simon Kimbangu tondimili tout ça bandimi ya papa Simon Kimbangu bon banzembo ezali mingi toko multiplier et pour finir oui que bamindele ndenge tobandi awa bayela ki biso le christianisme dans bayeli biso le christianisme bateyi biso quoique l'enseignement wana christianisme eza ya biso moko bato mwini eza ya biso ba africain bayaki bazwi yango baki babongisi bayako zongisila bako ndenge kaka bayako zaka matière première baye bazwi matière première baye ba inventer ba bongisi ngo makambo ndenge ndenge ba mituka biloko nyonso to mona ya technologie ba bongisi libiso bazongisi libiso ngo biso to komi ko somba ngo to komi ko consommer ngo et c'était la même chose avec le christianisme ezama makambo na biso bango baye ko zwa baye ko bongisi la biso ngo bazongisi libiso ngo et pourtant eza ya biso c'est authentique ce que je vous dis là eza ya biso ouais ça bon maintenant tango nkolo isu christianisme mate ya nkolo isu amoni ete ye azali kokende apesi elaka ete nazana makambo ebele ya koteya bino tu vois na Jean 16:12 naza makambo ebele ya koteya bino kasi lelo ekokela bino te malamu molimo mosantu aya ye akolakisa bino polele nyonso akomema bino mosika akolakisa bino vérité nyonso wana nkolo isu azoloba bon mutu ya asi alobi déjà que ngai mission na ngai kosila na kotina bino molimo santo komoni papa Simon Kimbangu mais pourquoi tolanda oyo ayete tolinga ka se référer ka o asi atiki déjà mokita ina ye parce que nkolo salbi na kotika bino tata molimo santo bondimila ye siko to ndimila papa Simon Kimbangu yende ayi kosukisa makambo nyonso ya nkolo Yesu même mundele aye bien. Vous vous rappelez, dans les années 1997, je crois, moi, Pagaï Mogo Salaki Bisso qui m'a en Belgique, dans le temple catholique, curé aïe, a sali Bisso reproche. A sali Bisso reproche, ma comme vous allez vous l'homme banité. Est-ce que Bino vous avez un mangiste? Ça, c'est le curé qui parle. Moi, mes grands-parents, mes parents, bah, yebaka Simon qui m'a montré, il y a Kimia, il y a Sembo, il y a Bolingo. Mais bino makambo zele ko sala elongo banité d'abord apesi biso remarque bino mo zele ko yela biso sur christianisme awa mais christianisme biso ti to mima en Afrique boye la biso de le kimbangisme mundela zele ko ba to mima bango ba kimbangisme lokola to ndima kimbangisme nous sommes qui les croyants kimbangistes likambo na tango na yango kolisa lobaki molimo santu akomemela bino na lisolo nyonso soki na lobi na bino tango bokokola yango te
Mais tant que vous avez mouli musantu yenan yewana papa si moke magana. Azali ko mabso ni kamu na étape nango moko siko ekomiko kamusa biso ekomiko besa biso mbako et bimso ba polémique en vertu de quoi? Ce qui te ndimila katata mouli musantu ndimili papa si moke mango kiangani tango lobili kamba pesili kamuna ye iyo ingeta. Nous y avons la foi, un point très. Est-ce que le fait qu'on vous appelle absolument les chrétiens, il y a un des élèves qui les font hôtel? Mais parce que papa révérend, les gens n'ont pas tout ce que il a dit que le col a beaucoup croyant, peu importe. Moi, je parle du fait que tant où il y a papa Simon qui manque, et Yangoyo, nous sommes de. En tout cas, le mot croyant, ils ont papa Simon qui manque. N'a pas démontré la Bible, la croyance, vous croyez, celui qui croit en moi, croit au Père. Ce qu'on dit militaire, le verbe croire, il est là. Oh, on dit milaka. Le français il est croyant. Banzembo ils sont pas les tout ça dit bandimi. Tout ça Christ, c'est rare vous tout le monde en tête banzembo na biso qui mangue on parle de mon Christ. Tout ça dit bandimi. Bandimi en coloïs, bandimi papa Simon qui mangue. Parce que mon papa révérend appellation au ezali que l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon qui mangue. Tout à fait. Et si on a sikoyo église de Jésus-Christ, donc cela veut dire tozali ba tolani Christ parce que yende tozo kolanda. Nanzela ya papa Simon. Nanzela ya papa Simon qui mangue. C'est moi qui mangue. Mais est-ce que chrétien ils ont pas bébé to benga pe croyant que ma bébé. Bon, maintenant to bana ibandeli. Yekole sozana. Mwana na. Mwana na. Nzambe na. Tata molimo. Mais alors, est-ce que maintenant là où il y a le père, où est la place du fils? Puisque tata aye, bah tata ba umi balé, papa qui sont loqués, papa de l'ungana, papa de ngena mutima, balobi, hein? Mokolo tata koya, akoya kosuki ça, mange. Bon tata aye, tout le cas sous complication quoi ni? Tu dis madame était mokolo yisu, azali mwana ya tata molimo mo santo. Yenkolo yisu aye, amoni que tango ne koki, tikala tikila musala na ngona tata. Donc au fait, hein, atikili musala ngona tata oyaye. Na tata molimo santo abusisa musala na ye oya botaki yenkolo yisu komone molimo musanto siko molimo santo aye oyo abotaki yenkolo yisu biso lobi non il faut kaka yenkolo yisu kaka molimo santo yote il faut kaka yenkolo yisu ça n'a pas de sens kolo yi tata molimo santo ayende asukisa makambo nyonso mosukisi ya makambo nyonso ya tata molimo santo oya kosukisa makambo biso tolingi te tolingi tozonga kaka na point de débat. Il y a une évolution dans ce processus. Merci par révérend nakanisa bana papa Simon Kimbangu na ndenge bozali kolanda biso na ba mituna o bozali ko bopesa ki biso tozali ko tuna yango pepo to ko comprendre eloko ni tozali ko bengama croyant ndenge papa Diange na tango ayaki awa atangisa ki mukanda ne papa révérend atangisa ki na Zacharie 8 alobi epa ya ba juif to tia ba kimbaniste que bakosimba biso babilamba donc batwana bakobenga kanga mbibi na sena ni muna kibili kamwana donc ngai nazali na likambote na kozala kapeni kamuna mutute na kofinga mwana mukete mokolo to kana pena nda kwa batute kasi batwa benga moyibi bobanga te ngai na ko sabini sonite e bien pia bon pesa la cara tata biso peut voir que c'est solitaire ngai na kusepela mingi pambate point de rencontre na biso e kumi peni bino bozala wa solo la lumière soko bomeme molili a na kanisi kuzala soni donc mutu na mutu akamata mwinda na ye akamata pe clairon abeta clairon na ye mpate soko beti clairon allez batu ba oki clairon wana balandi yo donc ozala mwinda kamata clairon tena na mabengo c'est-à-dire bolingo mibeko misala tangila ngana no kamata tanzambe oyo na luyete mukolo mususu ozala kutambola kana nzila yo yibira yote
yo kimbangisi baza kotambula na nzela bato wana bakoluka nzambe ntango koya bakoluka nzambe lokola biloko kolia kasi moya po ndima yango ezali te soko okei na golf ntango oyo esika na Irak bato wana balongo na Irak bakiki bamiliard kasi bakimi liwa bato ya ndenge wana soko bamona nde babunduki yango badinde kubeta bango kasi moye ezali te babeta bango sikasikawa bato wana bakolelaka be na nzambe nzambe esalisa ngai soko bamona ete tikanga na kamata yo na mema yo kana kububa yo sika nakane na ndenge na bolongo nzambe nakanisi bato wana bakozala mingi bakomipesa kasi tango kamata makambo na bango yoso ezali kitoko baza koluka na bango nzambe te kasi na tango wana tokozala vraiment na soif ya koluka nzambe na soif ndenge tokolukaka biloko kolia be mai soif wana ekozala alors yo bakokutana na yo bakuba yibete yo ozalaki mbangisa donc ozalaka penepene na nzambe be ozalaka na mboka oyo ebengami Yerusalemi mokolo wana ntango soko ozalaka na ye na solo te bato wana bakoboma yo yo olati elamba kitoko ebongo totali yo meme biso wapi biso kanisa nde kona komema biso na mboka na bino na Yerusalemi pamba te nzambe azalaka na Yerusalemi kamata tata nzambe kuna na Zakari 8 Zacharie 8, verset 20 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront alors en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec nous. Vous allez compliquer. De Kamboyango, ils allaient compliquer. Je ne sais pas si vous saisir l'importance de Kamboyana. 10 personnes de différentes langues. Français, espagnol, polonais, italien, etc. Bango za kuluka ici comme Jérusalem. Bango is wasa kukiba kambao kuluka. Sika bamone yo kangi de tenga na sisi na te pardon. Na beta gete. Bango za kukiba kambao tango bakutana yo la tout vert blanc. Tango ne no ba maka bona ba juif. Kasi tango yo kuluba mampana yo kimbangisi. Pour calculer l'importance de la mission, 10 personnes de différentes langues, donc de nationalités différentes. Maintenant, il y a des gens qui ont circulé déjà. Il y a des gens à Jérusalem. Il y a des gens qui ont tangu anawezaleke bajufu tangu kuzala banani ya nani tangu susu bokumana ngai papa azana de kambo kulubate ya wana lubile bisu yango sala persuadé kadi kambo yo kusala manabino la takaka tangu ana soko remu oyo nzambe aza ku préparer ige na ibite ndenge to kuluka nzira to kukemi na wapi donc tangu ana kuzala de susu bajufu te ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront
un kimbanguiste, par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Vraiment mon type na ngai na bana koleka soko na zalaka na bolingo te soko na zalaka na mibeko te soko na kusala misala me tata te wana kuzana ngai soni pamba te batu wana soko le bite ngai na bongisi nzila ba bomi yo pamba te yo zai muto mabe donc mokolo wana ezala pasi tangila biso na mibeko et pardon na psaume 119. Psaume 119, verset 30. Jusqu'à continuer. J'ai choisi la voie de la vérité. Qui parle? C'est nous. Qui? Ah, ok. Chacun de vous parle. Allez-y. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confit. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, l'Éternel, la voie de tes statuts. Merci beaucoup. Là, ce sont les moyens de vous adresser à Dieu. Même si vous avez des problèmes, adressez-vous à Dieu, simplement en utilisant. C'est-à-dire, si j'ai choisi la fin là, ce n'est pas pour rien, ou bien 30, parce que je pense que c'est le cantique où il y a plus de versets. C'est vraiment énorme. Mais j'ai choisi ça, ce n'est que pour vous faire comprendre le rôle que vous devez jouer au milieu de votre entourage. Faites attention, priez beaucoup et moi je suis à côté de vous pour vous aider. Le problème que vous avez, n'avez qu'à crier après Papa Simoutoumang, vous visitera. Ah, si, si. C'est nous banana beaucoup de gens. Donc, c'est Kawana. Donc c'est que bisom to relaxa na mokili Papa Simon Kimbangu. Donc vous allez ba Papa Simon photo là ce qu'on a mokili papa qui est Papa Simon Kimbangu. Ezali nebo. Ke ba ko simba so ce qu'on a bilamba. Ezali nebo. Donc moment na moi koki. Yako mais ce qui tozali ko failli na moi lelo puisque c'est dû à ça. Tozali ko lakisa monene polele ya Papa Simon Kimbangu penzate. Bon peut-être dans les enseignements tozolo bilango mais sur le plan pratique na bizaï na biso ezali ko refléter Papa Simon Kimbangu. C'est là où il y a les dangers. Il ne s'agit pas de l'obélaga dans mon nom, mais dans l'abisso, que nous sommes véritablement les enfants de Papa Simon Kimbangu. C'est là la différence maintenant. C'est là où il y a aussi ma bisso na bilamba, vu yoza Kimbangu c'est muyuda de yo, bato ikolo zomi baye, ba kangyo na bilamba, balobi en tout cas to yo kike yoza la kaipa itata mulimu sando azalaka. Qui est né qu'on nous l'accepte biso pa itata mulimu sando azalaka. Bon. Makambo mingi koleka na kati wana bakotala etamboli na yo bakopesa yo mituna oyo koko répondre te mituna mais est-ce que yo za penza mwana Papa Simon Kimbangu donc za aventurier et c'est là où vous avez problème na bato wana bakobeta yo effectivement mabanga bakobwaka yo libanda olongo vanité c'est par rapport à ça que Papa Simon Kimbangu nazali koloba nkamba wana mingi tokokima yango puisque nous ne nous comportons pas comme il se doit, comme des vrais qui manquent pour défendre la philosophie à Papa Simon Kimbangu. Il ne s'agit pas d'être là qui manquent dans la carte, dans la carte. Non, mais il s'agit de se comporter en vrai qui manquent. C'est là où Bataliban attend qu'il y a solo de deux, na koboyebi aux anamos sur le plan qui manquent. Na boyebi. Moi, Lilo. Boyebi comme mon cœur. Boyebi vraiment que nous yeba doctrine qui mangiste et comme mon cœur. Ibo
boyemba izalite pateto respecte batongana kamba mama oyo vraiment silki mutu apesi bisunda ko aye ambengi baninga na ye ba system pamba te ndengwana ba geli na yi pese isengote ale tabonela tata nzambe nkolo yezu ni musantu kita na mwana moko azaliawa late mulatu oya petwa oyo kobongisela ye manso mazani impusa makamma mikanda makamma misala makamma isika kulala makamma misatu oyo ezana bango paso kasi mutu ba ko pesa ngudi sati sanzali tebelejo yango ngana pesa bango na boko na nzambe na ngai doko kusamikana na bango yo mutu yake na bango sikasika vandu kutunga mema moko na ndako na ndenga yela ki na kimia na kumuna tata mwana pia musantu amen. Bah, je vais vous donner à chacun. Ngaila senga kayo pesa mwa muke mpate ngara ya ça tu fais jouer ngaila kasi.